Salut, salut, bonjour, bonjour, bonsoir, la grande famille de B52, la mignonne officielle, voilà, moi votre humble servante, maman B52, je suis là encore une fois de plus pour vous servir. Je nous dis toujours que vous servir c'est mon devoir, voilà pourquoi, ceux qui a koloba ezali, en tout cas, to hesitarate, to ya kapona ko partager, et longo na baike, bana ya mboka, ya partout dans le monde entier. Si vous êtes nouveau ou nouvelle ici chez B52, nous vous demandons de vous abonner. Abonnez-vous massivement, aimez, commentez, partagez le lien, ça nous fera énormément du plaisir. Ma grande famille, aujourd'hui c'est déjà samedi. Ok, c'est déjà samedi, le 17 mars. En tout cas, jour J-. Rush after the time, des anglophones balubaka, time is money. Donc, du coup, le 29, rendez-vous Moko Kakao Tuzanango, le 29 mars 2025, on a showbuzz pour célébrer 7 ans d'anniversaire. Il y a Bellard, c'est-à-dire Bellevue Télévision, et puis équipe Mobimba, il y a Bellard Pro. La famille Léona Elibiso Jita Beya. Eh, Jita Facha Kamari. Jita alobeli pona dina le 29. Mais ça qui na mwande komona kati wana ayaki kotia mwa mbulunga meloka batsaki epenza kate. Donc eleka kinango po tozana besoin ya promotion pona Tobuka showbuzz wana le 29. Tu as besoin de sold out. C'est-à-dire bien déjà ils ont déjà na sold out. C'est déjà une bonne chose. En tout cas bravo la famille Bota Mobimba Biska Bozali. Film na biso le kamon nene. Le but total qui deuxième épisode. Le samedi tokota la troisième épisode. Il y a film na biso mon nene. Film mon quoi en tout cas. Ceux qui n'ont tel angoté et ça non ne bandeli nako recommandé yo. Okende na lombango kota la film na biso mon aîné na Bellevue Télévision. La grande famille de B52, la mignonne officielle. Je veux répéter ce que maman a toujours dit. Focus, focus, focus. Eliko nangwa bakisa nini, prions pour elle, ok? Et le travail que Dieu l'a donné. Parce que nazo répéta kaliloba oyo que nzambe tanga pesa vision, a pesa ka provision. Donc c'est-à-dire Bellevue Kandi azawana toujours combattu, mais jamais vous complétez l'inga abattu. Donc la grande famille de B52, tous à la wana mobondo déjà na 16h30 heure de Kinshasa pour nakota la film na biso troisième épisode ya mon aîné oyo ezali kolekanana Bellevue Télévision. En likolo nango, rendez-vous à ne pas manquer le 29 mars 2025 na showbuzz. Ba bien na biso eza ba place oya biso batu ya mobondo. To ana on a $10. Biso bato to linga moi vuya, moi bulu yeke. Il y en a $10. Place à bateau, ça va quoi, sérieux, bateau, sérieux, on a le quoi, d'orchestre Njoli l'international. Bango, ba au mal, ba place à $30. Ils a VIP. En anglais, ba le bagayango VIP. Donc, on se retrouve le 29. Yaka au célébrer. Ensemble, na baninga. Yaka toku misanzambe. Yaka toku tana ba artiste na biso babi. Toko solo, la toko seka. Non, il y aura aussi des surprises agréables. La grande famille de B52, je vous aime. Abonnez-vous, partagez ces liens. Je suis là, pour vous soutenir, pour Maya. Go to daddy. Thank you. Et bien, bon, aussi. Il y a le français. Il faut pas comme un camarade. Oh, ça va amitié, hein? Arrêtez le quoi, le bas, maman. Arrêtez d'être fier. Dans le lobby, au raison pour soutenir Bellevue. Elle ne mange pas seule. Sophie, quand un micro, s'il te plaît. Elle ne pas dans beaucoup de choses parce que Aza égoïste était. Elle pense aussi aux autres. Elle pense aux autres. Elle dit que Mami Londenga Zana, il faut foutre à Minerval, il faut acha provision. Donc là, vous avez tourné pas naïe. Attends, ceux qui
akosala nyonso tout te apesa yo possibilité ya ofuta minerval te mais opesa possibilité ya otya provision so apesi epuis kuna ezalaka te ke o nombre de tableau nde ekontaka okotourne kaka 2 tableaux mais ozwi mbongo nde mona moto atourne 10 tableaux. C'est ça. Soutenir Belle-Vie eza kokona likolo ya mabanga te. Eza vraiment bozo boka ba graine na esika oyo ekobota mbuma ya bien. Belle-Vie c'est quelqu'un de bien. Elle n'est pas parfaite. Je ne suis pas en train de vous présenter une personne parfaite, non. Je vous présente quelqu'un de bien. Ah ouais, faut mettre ma beaucoup. Famille Bota, beau pèse sa fleur. Belle-Vie, c'est quelqu'un de très bien. Maman Niclette, pèse sa fleur. Belaoud, pèse sa fleur. Ayebi ko sunga batu, ayebi ko mitya na place à batu. Donc, to soutenir ye, to ya mobondo. To ya vraiment mobondo, le 29. Quand on a Belle-Vie en États-Unis, bon monde ba photo te parce que à ça les 4 jours. À comme jeudi, à zongi lundi. Et puis moi, je voyageais. Donc tout le monde a ni kaka, tout le monde a qui vendredi na Boutou. On a déjà samedi na Tongo, na qui na vol na 8h. Donc qui dit vol 8h, faut quitter la maison à 5h pour arriver à l'aéroport 2 heures avant pour na ba check-in. Et on n'a pas eu le temps, on sait ba photo et tout comme ça. Mais, je vous dis, c'est quelqu'un de bien. Elle a des projets. Ça fait 4 jours. Oui, ça fait 4 jours. 4 jours. Elle qui j'ai dit à Zomi lundi. Donc, elle qui pona ma solo. Ma solo Zali. Belle-Vie quand je côte à Netflix. Belle-Vie quand je sors à ma kamaminene. Mais, on s'en a ngoye moroté. On s'en a ngona biso. On s'en a ngonanga. On s'en a ngona yo. Na biso surtout auto bengami famille Bota. Voilà la raison pour laquelle moi je soutiens toujours. Voilà pourquoi il faut merci Laure Beauté. Yangwana il faut te soutenir Belle-Vie pour aza lelo yo yebisanga so ba filmer ya Belle-Vie azu projet Netflix. Bo moningai boina pesa 94 kilos. 1m60 quelque 67. C'est quoi on a mon coup sur mon Netflix. Le lendo on comme on beau CP na moté. Oh na applaudir. Vantar. Yajita. Penda da Costa. Na Yajita. Oui bébé. Yajita. Nini billet de $10 na Amérique. $30 bibi chez Kanga. Eh voilà. Taille na ya Amérique ça combien? 5 9 ou 5 11. Eh bébé, et ça quand ya ID. Non yeba. Te na yeba par rapport à poids c'est ngala lekio na poids. Mama yuzo singa star taille na ah. Tu kan toujours saler biloko. Papa auti ko lo bango non, auti lo bagaza 1m60 quelque on a tout nié na États-Unis. 1m60. Oui à Congo na yeba bango tout. Ah. Parmane, t'as na ID na kuna taille na Amérique eza combien? Mais na 1m67. Ngape na za 509. Donc toza no mulai moko. Ah, toza mulai. Yo poza na États-Unis wa? Oui. Na États-Unis. Na za amen. Ah, oza amen, ngala uchi owayo kutu. Na na owayo mikolele kiem. Donc na Lise. Na kutane na Lise te. Parce que na kendaki makamon boye ezaki vraiment carré. Mais non on kuna parce que na ke mariage to kutana. OK. Donc awa nazotekela bino Belle-Vie. Nazotekela bino Belle-Vie na ba facette oyo peut-être bino boye ebité. Nazotekela bino Belle-Vie pona yebisa bino naza 5-10. Pona yebisa bino. Ah na lekio hein. C'est que yoza kichiringom. Pour mukuse le kwa ngaso na leki c'est que za donja. Kenga na mulai. Na mulai. Na yebisa bino na tekela bino Belle-Vie po bomona salut Ruth. Bomona vraiment pourquoi il faut te soutenir artiste na biso.
azaka ate mutama boke. Belle-vie ana motema ya ye moko. Et ana makambe bele o asalaka, peut-être les canons na ba médiaté, peut-être eyaka nango na ba réseaux sociaux té. Belle-vie aza mutu malamu. Donc, eloko ya bien o biso eta ke ba fanatique, eta ke famille libota, tokoki kozongisela ye eza kaka kosomba ba billet, ko soutenir journée le 29 parce que Maria, on a 18h, 18h46. Biso 17h45. OK. Moi na ya deuxième primaire, na moi na troisième maternelle, quand même bas niveau monté. Comprenez que moi na 7 ans a comme déjà na deuxième primaire. Moi na 5 ans à na troisième maternelle. Pour 6 ans d'ailleurs première primaire. Donc, tout soutenir Belle-vie pour na 7 ans oyo parce que nous bomonité, nous esilité. Pour soutenir Belle-vie et spectacle wana ya showbiz, pourquoi il faut te soutenir parce que déterminer un grand projet. Un grand projet et se concrétiser et senga batala ya musuni oui batala résultat nini toko pesa na showbiz yango moni biso nyonso tout okoti masolo ya promotion na sala promotion wapi na moni tuko na sala na promotion faire rigola pona na gauloise sala na ser na nga Odette Chibambi batu bakata bazawa bakatela la promotion côté na ocha makele makasi kuna na tindela mama Odette batindela mbonga promotion papa Hervé pona mona neti na tala lokwa Karine Mokonji et maintenant maman Niclette alobi bomba ba secret musoko bimisate o ba ba secret yaya ya Nzambe toujours combattu mais jamais Zabati. Abiba oyiba ba idée. Ba yiba na ba idée ba koka pe ko sala. Ko yiba oh. Ale yiba. We Antoine alobaki kuna na New York pe komba Sankara ba koma ngona mabela New York kende hapo. Po chikala te. Siko il faut ça de sorte que kombo ya Belle-vie tikala. Il faut faire la définition 5 ans 7 ans. C'est à moi la deuxième primaire. Bon Dieu. Moi la deuxième primaire, na mon troisième maternelle, baba ningata. Bah tu vois dans la maternelle, bah ça va coloré. Mais la deuxième déjà, bah comment tant Sabino déjà conjugaison, conjuguer le verbe être au temps présent, je suis tué. Bah problème. Au commis de la grammaire, au commis de ça bah la deuxième primaire, bah récitation ni na auto sala. Bah récitation ni na auto sala ma deuxième primaire wana. Bah récitation belé, nga na sala moi ma ele na sala na classe. Na yebi récitation ya école primaire. Ti lelo na yebi on. La cigale et la fourmi. La cigale a chanté tout l'été, ses pouvoirs forment d'éprouver. Quand la bise fut venir, pas un seul petit morceau de mouche ou de vernisseau. Elle a créé famille chez les fourmis, sa voisine. La prière de lui pointer quelques graines pour civiliser jusqu'à la saison nouvelle. Tel niveau, n'a 42 ans. Mais ma école primaire, tu sais qu'on a mouton. Donc, na zo baté na fimo ya mayele tina yo modérateur na za puis a bloqué ba senti bazar ko bande. Ah, tika bango ba nyokwama. Tika ba senti ba nyokwama. Ici c'est l'intellectualisme qui parle. Ici c'est l'intellectualisme qui parle pas ma chérie. Tika bango ba nyokwama. Toleka bango ne belé, toleka bango na mayele. Jita. Yoko lubate. Famille bota se ba ko s'inquiéter na bato ba coach wana. Yoko lubane ko gérer bango te. Ngai problème nangé za awa. Je suis en train de vendre Belle-vie Kanzi. Non te que la bino Belle-vie o amotema munene. Non te que la bino Belle-vie o ya Yajita s'il te plaît. Yo sam l'artiste bembe non yamata nzoto loka soso. Yo zo finga jita moninga nao.
Yajita, oko bloqué, non? Yo moko bloqué. Non, bloqué, moi non. So, ayebich. Ayebi kota kenda senga ba pardon. L'air a changa na buzo ba yaye na cousin na Gaëtan. Yajita, faut ba beta ya zempole azo finga. Na zwaka ba vidéo ne ya ba kunja ne ya solo wana na publier. Nyame imbécile no Sam. Sam, so oza mobile ya tembe loko yo kata kunja te. Na chango na internet. Yajita pesa biso ango. Na pese la o matière. Yajita pesa biso to joy to semusa ni mwanu nyame na makidi no ya solo loko maya lobo wana na pesa bacha. Alobo aussi asengi pardon te nyama na imbécile Sam. Sam, ongina sepeliso. Mutu mwa famille bota akomela nga numéro ne na privé na otinde mutaka. Nazo komelo sikasko Yajita. Komela nga soto sisi live na otinde mutaka ya Sam o sepelisaye. Loko osenga pardon Nathalie kozale ki na chiki ngande na osa live o na ofinga mutu te na ye kolobela makambo ya promotion ya Belleville. Loko abino bovanda epa abino te bolinga ko kota makambo abatu Sam. En tout cas, non c'est pelissa. Non c'est pelissa. Oh mimona. Ka mono ya brazao. Na omone ka nde aza kilikilika. Yé aosala okitoko. Na otindela. Kita na komio déjà, na komelio déjà. Merci bébé. Merci. Merci non nyama Sam biso to baninga nao. Merci. Ngana ya Gaëtan. Obotake na ya Gaëtan. Obotake Gaëtan leki nanga. Na osalo plaisir leki nanga. Na limbi saka nanga yo na chikaka nanga yo. Mais loko yo lingo la sanga yo nde lombe. Yo nde impoli numéro 0. Na osalo plaisir. Ozomi Bonsoir Gita. Bonsoir Ebeba. Bonsoir. Bon bloqué, t'es bon chica eh. Bon bloqué quoi. Yvette, Dieu sa modérateur ah. Nakutule masinga ete nanga te ngana yo tekela bino kaka Belleville Cannes promotion kaka na fait la Belleville promotion bosomba ba billet na opesa bino ba raison o esala ke bosomba ba billet parce que Belleville aza loboko o epesaka aza loboko o esungaka. Belleville a maman et orphelin. Belleville a des Sanzambe. Babi, c'est lui qui s'occupe des orphelins et de veuves prêtes à l'éternel. Et à côté Sanzambe, Banyongo. Donc, raison, oyo, biso, il faut te soutenir yangoana. Raison à soutenir Belleville, yangoana. Les loyo, soki, bomoni, ngai. Ndeni ofika na mpenda da Costa na Netflix. Mpenda da Costa daga na ona bomani bagu o ya kala wana sikoyo komi na onja acheki et puis bokipe na bino sans mwana bokipe te akolemba okende bokipe te bobete bokipe te tiko yesama waza munoko soupe beloka mutazo ke senga tozofinga te bokipe te botika bokipe te akolemba okende mpona le 29 na bamega pasi aza nango totikali na 2 semaines esala bango pasi po totikali na 2 semaines mikolo eza kokende. awa lelo eza déjà les 14 donc dans 2 semaines événement eza moko na kati ya Kinshasa okotondisa showbiz wana showbiz eyoka soni showbiz esanza bato tamna kotaloka boyo za munoko solo yes terrible kofinga te ko mais abwakisa ye wana sale garçon akata bakunja te na ba video yes basia opekisa bato bafinga yo moko komisa bato nazoloba kaka nga na mungwanjiti biso tobenga eloko la leki na boni oza bien image oui ya na ome ya moi vert ok
Dans ta live, non, mais moi 20. Elle explique que j'ai une bonne vie. Hein? Ah. Ngana lingi ça me makasi parce que grâce na ye. Dès n'a bali moi aussi. Donc les quelquefois le malheur est bon. Ce qu'on publiait qui était ndé angaka continuer kana vie wana ya kubuyu. Jésus. Babinoko. Tu as les neveux, tu as les nièces. Tu sais ndeni. Ba moko mwana mama azongi yanke. Akomika ta usana bien noko. Merci Sam. Oloba pe boye. Noko zonga giga. Noko mona Paris. Bosomba batike, bosomba acheter les billets. Acheter les billets pour aller voir les cuisses de Dacosta Mukina. Pour aller voir le ventre plat de Papa Serge. Papa Serge a longola na libumuyali express a kolongolango. Et puis libumo pe comme olembe. Il y aura aussi des invités comme des Sam Munoko Solo. Yes, ya ça ya ko beta na batu. Ah belle vite. Ya ngozora no soni tozo komaka okotika note. Tous les temps qui des fois on peut tout les caca. Plaisir, mon petit frère. Mon petit Sam, je vais te faire plaisir. Je vais te faire plaisir. Avec ta culotte là, place au bandeur qu'on bête à savoir qu'on a tué torsiné. À la place, nous sommes là, tu as un complet. Na be mi so pesa chaîne na ope au sol taper culotte na complet. Ta grande tête je suis là. Je vais te faire plaisir. Tu vas regretter d'avoir passé ici. Yo mo kutu ça mwana papa bino za mukala. Papa boto mukala. Non, tu kama papa bébé. Yo nde sanse mukala yo ko luka ninya. Mukala héréditaire bana koko na bantu atazo distraire bino to sama comme to banda ko sala ya bona laite comment déstabiliser comment mbeta mko banda na bengi de abatu bientôt les vénères so ba billet dans la restaurant donc bientôt les billets dans restaurant Circuit Kwanza référence sans frontières. Référence sans frontières à Kwanza, restaurant SM6. babi yango nalandaki yango lobi na live o banani bandosala eza so ebele te o babi etali bino bato bazosomba te eza mpe atende tosala promotion boye mpe po showbase mpe eza mpe limité toyebi kaka yango wana normalement nayebi te belvi na obanda promotion le 20 mais Nathalie alobi nanga jita babi yango eza nango mingi te mtusi tokoma ba le 20 kuna omona ici là babi bon ça va na banda promotion nanga ata lelo le 14 pour que ebenda batu donc voilà babi epetika lisu mingi te vraiment mais côté VIP pour telaka maman lombongo pour sa promotion na yebisa maman lombongo c'est la belle vie promotion c'est pas ton camarade maman lombongo c'est ton camarade maman lombongo 29 mon kolomoka olela. Donc achetez vos billets chers camarades chers familles libota to somba ba billets maman comment signaler live oyo ya ba signalé namoni ko ba comment signaler live ngoyo batapotage eza te bato nyonso banda se toza 108 otapote te tapote biso moya totapote eza te soki totapote tokonani todestabilize lakisina bano tapote na botapote nga mpe na kiti na tapote botapote babi nanga eza samu moto azosala
Jita Kitsangai. Boy pengelenga compte na ye comme ça na bloqué kasinga mo. Jita Kitsanga na tapoter na kiso OK maman. Ye wana komi. De ngai MH Kitsanga MH bona tapoter. MH na moni na okiti. Ye wana akomi moi to épinglé zate parce que moto a modé akomi Sam l'artiste. Mataka na ba commentaire likolo omona ye. Atie profil leni. Profil ya ye moko ya ye na tout ça ye moko. Akomi Sam l'artiste moya nani ezate parce que notre modérateur nayebi ete nga bato balongo epa Belleville nayebi bango te nayebi ka bato baza ewo omoni ye namoni ete bebe na mpe na temps mpe ya oluka ete natika olobela Belleville nakoma oluka lisusu soza mobali komante lisusu katomona ote komante non lisusu tosepelisa osepelisa ye nga moko en tout cas mon petit je te donne ce cadeau tu vas aimer quoi tu vas adorer tu vas apprécier tu vas je te jure tu vas aimer te voir entrer des tu vas aimer c'est pas de ma faute tu vas aimer je vais te faire plaisir Majita ye wana nani Gerta Gertrude anani à la question ya bisa ni ye wana ada likolo so na bina bloqué on dirait na bloqué Gertrude te yo appuyer na combo ya YSC mais eyebi menanga Gertrude oh donc c'est que fona kita vraiment non fona kiti ça yeyo ye wana commenter ya Jita yeah allo akomi OK merci on verra bien la suite OK bébé on verra bien la suite mon cœur mon amour chérie Yaya va te faire plaisir chérie je vais te faire plaisir je vais te faire plaisir au nom de Dieu. Na vandi awa, na ebi ke bat na ba fenêtre baza. Joyce. Nam na ba leki na kitoko lokwa ba Joyce B boy, ma petite sœur oh alanda Tridon. Eh. Ya héros. On manque un respect. Donc, achetez les billets Bandeko, Bosomba ba billet, to soutenir Sali Akaso. Sali ma chérie. Majita bonjour de Bams. Nadège bonjour. Donc, to somba ba billet, to soutenir Belleville, to soutenir ka Belleville, mais to soutenir une grande communauté. Toujours soutenir ba veuve, toujours soutenir ba orphelin, toujours soutenir ba artère, ba artrice na biso, ba ce maman ba perruque, toujours soutenir ba on ba foutre ba loyer, toujours soutenir ba on a ndenge nyonso tout. Donc na ebisi bino na bi show oyo to pe spectacle oyo showbiz eza ko déterminer événement moko ya munene. Événement ya munene vraiment donc ya musuni. Donc, il faut que showbiz etonda. Donc, so showbiz etondi, bande kobo sepeli. So showbiz etondi, tokutani na Netflix. Netflix, c'est pas ton camarade. Pardon, Netflix, c'est un niveau na haute. Netflix, c'est pas ton camarade. Oh, moi. Boya Mobondo, famille Bota, à Gaulois, tobengi bino ba gauloise tobengi bino ba gladiateur tobengi bino ba spiritas tobengi bino ba warrior tobengi bino ba confiette
tobengi bino ba wengemene tobengi ba cofiette ba cofifil ba sindilove villageois ba sindilove bino nyonso tu boya po sindi pe azala pe famille bota makasi famille bota makasi yana Aïda Netflix bébé Cindy le cœur moko Cindy le cœur moko oyo Cindy le cœur moko o famille bota donc yana Aïda makasi atali théâtre te alala te wow le cœur moko atalaka pe na papa atala kana kofi donc yango wana pe tobengi ba cofifil ba cofiette po biso nyonso ba cofifil oleka wapi sa Koffi Olomide oleka wapi sa Koffi Olomide donc rendez-vous le 19 juillet na hippodrome de 25 andeko nanga totapote po tokomisa ya boya ebele ko soutenir Belle-Vie Kandi toza biso nyonso tu famille Libota. Le 29 mars. Le 29 mars na Showbiz. Je suis dans la kitty na otapote comme soit à 100 000. Oh bébé. Merci beaucoup. Bandeko botapote te poani. Le 29 date o ezangaka un jour pour comme moi wana bususu. Voilà. Le 29 na Showbiz. Le 29 ekoyinda na Showbiz. Na Showbiz ekoyinda na Showbiz. Donc le mois de la femme. Vraiment. Merci merci pour les chapeaux. Oh. Merci beaucoup, c'est très gentil. Salut la famille. Salut la famille, salut. Papa Warrior, papa pour ta famille Libota. Papa Warrior, tonton Jerry Kobetox. Yemo papa Kulutu. Boya, bon partager les bien. Biso pe to sepe la kanayo. Naza bien. Donc, tozo bien à Warrior. Quand bien même je suis gauloise et fière de l'être, mais awa, on est tous famille Libota, tobengi ba Warion, tobengi ba Siritas, tobengi ba villageois, tobengi ba Sindilove, tobengi ba Cofiette, ba Cofifil, ba Wengemen, tobengi ba Péchalover, tobengi ba Dinachou, tobengi ba Tunyoso, biso nyonso famille Libota. Tobengi ba Kalebien. 29. Tobengi ba Kalebas, ba Kaleb. Voilà pour les arracher Lola. Lola toujours. Donc, Bana Sinark, Boya Mo. Bazaranani. Lola. Ba villageois pe baya. Ba villageois bana ya Fabrigas. Boya ko soutenir pour Fabrigas pe na mona ke pas salela pe Belle-Vie pe promotion mon boy donc aza pe famille Libota. Fabrigas aza famille Libota et Richo Watanabe famille Libota. Na bangando nyonso ya Didier Lacoste. Tout le monde est famille Libota. Ibrator Piana. Famille Libota. Na ba bébé chéri de papa chéri. Balingaka Patrick Beckham. Soki lelo naza vie eza pona yo mama. Donc bino nyonso to bolingaka Patrick Beckham a honora bino ba mama nyonso to wana boya ko soutenir Belle-Vie Kandi. Bato balingaka la poule gâteau tori na moya tembe boya ko soutenir Baspiritas, to bengi bino vraiment ebele boso ba billet et ça biso pe bien okangi pe photo na Belle-Vie. Ba bébé chéri à papa chéri. En tout cas, ba bébé chéri, il y a l'homme qui a mis l'eau dans Coco. Dans Coco et na ba Noëline ya Noël Diam. Il y a pas de comme Jibem Piana. Il y a pas de comme papa chéri. Il n'y a pas de comme papa chéri pour au somba babillet au kangi photo na mupenda da Costa et ça a avantage na yo au kangi photo na ventre plat. Il y a papa chéri. Bon mais ça comme on est na libumu AliExpress. Bon on est ce qu'on a libumu na moko bio naturel. Au kanga photo ba soutien la tinela ki marina là-bas. Donc il y a un avantage.
ako chiko po simba et anjo to epola nango. Donc olingo vivre makolo poussière internationale mutazaka mafuta wapaka makolo. Makolo Bellevue wana ya poussière ya musuni. Vous appelez makolo ngula bina ngachita basapatu nyonso tout eze pas cordonnier. Makolo wana aroya showbiz makolo ngulu. Ya okanga photo na makolo Bellevue yaya. Hein? Oyo okanga photo na makolo Bellevue. Boyo kanga photo. Bino moloba boyo kanga makolo poussière. Boyo kanga photo. Boyo vivre en live. Hein? Boyo ko vivre makolo poussière en live. Et ça bino ka bien. Pas ko tambola na gambela, ako tia poussière tala salon ezak restaurant zawana. Boke ko somba billet référence sans frontières. Na rompo ki poanja. Obika na oluka restaurant ya Bellevue TV donc avant comme à la sans frontières. Sans frontières. Soko uti Willery oleki sans frontières o elandi Bellevue. Soko uti jusqu'à kaka XM16 donc voilà. M16 ana batebele ba témoin. Merci merci pour na ba cadeau. Merci pour le chapeau. Donc, on soutient quelqu'un de très noble. Toujours soutenir Moutou Oyo. Aliaka mon côté. Aliaka toujours na bande konae. C'est pour cela à la famille Libota. Famille Libota na pino. Bana lemba. Ba belle-sœur. Ba beau-frère Jenny Mwana lemba. Boya. Tosi tolati si Mwana bino baga fiançailles. Kalaming te uniforme. Kalaming te mariage. Boya koso. Po biso ba seme ki na eto za spectacle to ben si ba beau frère nyonso tout na ba belle sœur nyonso ya Jenny Mwana lemba boya ko soma ba billet to ben si ba tout nyonso tout balinga mnene ya ida lek na ngala ndanga na mnoko venez vous serez pas déçus. Yajita moi si ya Jimmy Mwana lemba on toque à côté na famille oyo so to moni la showbiz to ko boya dot to ko pesa dot maman na beba kaka Ebeba. Tout le monde est un showbiz. Non quoi lobby awa belle-sœur oso qui bag na biso. Ozape moi si qui toko na mon page mo bo bazolo bo. Tout accompli. Est-ce que tu vends no mabe? Wana le onyo bimisi. Ma belle-sœur na episode tu es cano, tu es trop belle oh. Tu es wow. Moi ça zara toko. Okantai arozwa veva madiluko sia. Oza kitoko belle-sœur. Somba ba billet, sombela ba na quartier, somba ba tubokola na bango, koseka ça fait du bien. Mais non moi je fais pas. Dans les États-Unis, bon niveau. Poko ba warriors, non ko géri lobako, yebsa biso, lobali kamo koto yoka. Non quoi, tikala jamais ko bunge la mer. Pour la parole. Merci beaucoup pour la parole. Biso tozaki déjà lobby na Willery, bo mona ba image. Oui. On a des qui wana na bossa no filmer. Donc tozaki wana Willery na pano na ba noko presse Luamba na Bob Molema na Jemima Ibele donc biso tozaka na mode promotion mode promotion parce que événement oyo kokota na bila ya président Fachi akoloba na mandat na ye actrice moko asalisaka live. Mais c'est beau tapoter, beau comme un good live, beau tapoter, beau comme un good live. Maman, beau comme un good live, pardon, to sauver live, oh yo. Beau tapoter, beau comme un good live. Beau comme un good live, good live. Beau tapoter, s'il vous plaît. Bozo zela nini, po babiye bientôt kosila. Yeah. Bosomba babiye. Babiye parce que babiye bientôt kosila. Donc, ebele bozolo ba nangana kosomba ka mukolo soki 2 jours to 3 jours. Okotika la libanda. Okotene ngo rata kopalika bosa boete boke okofanda na ambassade ya France te bosomba babiye na bino malgré basinale live soki kokate kata Bellevue Kandi la poutine de l'écriture par excellence ya Musuni ya Mokondo. On t'aime, on t'aimera, continue toujours combattu, jamais abattu. Donc, on est là, on te soutient. La sagesse, nous soutenons famille Libota. Beau tapoter. Maman Annie Biasi, beau comme un good live.
Maman Ani biasi tozo soutenir pe Gesho boko ma good life boko ma den boko ma good life soutenir batunyo surtout Nad King boko ma good life la sagesse boko ma tozo soutenir yo. On est derrière toi, on est derrière Dacosta. Eh, Mupenda Dacosta, Seigneur, délivre-moi. Mupenda Dacosta. Délivre-moi, c'est mon petit frère Jésus. Dacosta, c'est mon petit frère papa. Ni comme ni Mupenda ne kangaminga boye nangai. Ni buma papa Serge na salio nini. Nada musika les États-Unis, Seigneur. Longola eh. Nakoya kosoma billet pamba na yako ke spectacle kwa Mupenda Dacosta. Bande Mupenda Dacosta c'est quelque chose. Mupenda Dacosta. Udem bota pote, udem yaka koseka te bota pote. Bosomba ba billet, ba place boko maka good life. Bozo yo bota pote. Boko ma good life parce ba avertir ngai ke certaines personnes bozo yo kate. Famille bota boko ma good life. OK ba je. Boko mako bandeko ba oyo kata biso live na biso ya kitoko boye. Non, Maman HM boko ma good life. Kako sekate boko ma good life. Good life boko ma good life bochaka ko sekate boko ma good life. Idem good life. Sagesse bato ki baza boko ma good life. Ya to fingi bino pété. Les bébés bino bosona ba live na bino pe ngai pe chita na zoka mutu na muneno na yakate qu'est-ce qui ne va pas? J'ai fait la promotion de ma sœur. Bakobanga nembe bango kobanga. Bakosoma makaya ba mungu. Tomi zeli ko komasi na beba te. Koma good life tapote. Bato ya kola moko yawe. Atinda biso tolingana awa libanga ezali te. Magita Magita. Biso mikolo toyembela Belgique kaka motema moponi kaka yo. Asolo Belinda. Oulala, famille Botelengi. Famille Gota, la famille écriture par excellence, la poutine, la patronne, la Belvi, babina maman bakoko balinga Belvi. Aux États-Unis awa. Donc, batunyo surtout ka ba maman mibimba bazo kita. Oh, c'est toi. Oh, belle bazo donc koyamba. Bana mwane laka te. Mwane laka. Ba 10 personnes. To consommer une affaire y a ba 1000 et quelques dollars. Mais un bon tonton aye ko futa. Abi, je vous paye tout ça pour Belvi. Pour Belvi. Oh là là. Belvi, ABC, non, papa. Et ça qui programme na ote. Tu peux au coco check tandambu. Nga mon pénatia. Abi, non. Je paye pour toi. C'est mon cadeau. En tout cas. Ya bongo. Tolia. Tolia, biso yotuna ba Carmel Machichi oyo. Totonda. On a Belvi. Nel Sabino Belvi, c'est quelque chose. Belvi, c'est une nation. Famille Maman Jita. Bobandana ninjemboyo. Ezo botsanga biloko. Motema eponi kaka yo. Nakuta yo na chaîne mosusu. Ngana koya evanu ne moso Belvi. Ah yeah, Belvi kandi ya musuni. Belvi kandi ya musuni. Dipi na ba charge. Belvi na biso makolo poussière international. Nalobi jour ana mobondo. Le 29 mars mobondo. Et prière et bandi. Bata prière bo prière la tena ngozo benga. Mais l'autre la coupe là.
Famille donc ya kati na santé ah nzambe bato bakota prière hey live yengi tata le 29 donc mars nde ekoyinda na showbeza eyinda toyindisa showbase famille libota showbase ebwaka batu showbase esanza batu le 29 mars toya mobondo en tout cas bandoki bato bazosignale live jusque là toza na wana ndele ya TikTok na a décidé kokata biso te tozo continue koloba ya biso ya mobondo camarade Arieta oyo mwana ba chinois mwana Karine Mokonzi camarade Arieta oyo pardon ya musuni donc Belle-Vie Kandi ya musuni na yebisa bino ko soutenir Belle-Vie Kandi eza ko defisa nzambe amen eza ko defisa nzambe parce que ye aliaka na ba veuve ye aliaka na ba orphelin ye ndenge aza wana nga moko le nazala na Kinshasa na tiaka ye nayebisi bino osomba provision sac à loso le bon Dieu m'entend parler. Tu tournes chez Belle-Vie, tu as ton sac de riz, un sac de semoule, aux en a bidon l'huile, aux en a bassin foufou, aux en a boîte à mille, c'est ça sucre. Je vous jure ce que je vous dis. Donc, à foutaka bien, oh yo kama tito benga ke la patrona, na kanisi bolanda ba témoignage. Il paie sur la banque. Ah, salaire est comme à bout. Donc, tu continues à soutenir Belle-Vie. Tu s'abonner na ma chaîne, surtout na Candy Star, na Bellart TV. Donc, parce que Batunio surtout, mon il est beau s'abonnaka, l'air beau soutenir Belle-Vie. Et ça rapporte na yété. Et là, donc, tu soutiens Papa Serge, tu soutiens Maman Top, tu soutiens Maman Annie, Maman Étoile, Yamilo, donc Marie-Jeanne Bololé, donc tous ces gens-là, ceux qui au Salibola Mouna Belle-Vie, Yebangoke, au Salibola Mouna, famille Libota Moubimba. Au Salibota Nabatana, surtout. Voilà pourquoi il y a Belle-Vie et sa personnalité. Il y a Belle-Vie et ça a mon côté. Il y a Belle-Vie et ça a battu nyonso. Il y a Belle-Vie et ça a battu nyonso. Et ça pour mon côté. Voilà la raison pour laquelle nous devons soutenir Belle-Vie TV. Donc, Bandoki, je crois. Bande Kobolembi, hein? Jamais Tolembi de Toyoko Lobat. Bolo bakape bo koma pe bo tapoter pe bo chape ba cœur voilà. Mais faut qu'il y ait kati ko famille ko sa te promotion maman Jita. Mais on a besoin loba asenga maloba aloba te. Ngana na loba. Libinote. Na déjà linga loba, na déjà loba. Majita. Oui bébé. Sepeli ko kola sepeli ko mona. Bisous bisous là-bas bébé. Love you so much. Love you too, baby. Oh, baby, I love you. Nengana lo babo. Maria Sali, asa ni na lo bipo na ba polo, ba polo na chapeau. On peut se rappeler information ba polo na chapeau parce que là t'as mal les 29 et dans la $25. Donc ba polo na chapeau le bisa pena bonne qualité, ba ça lonka juste pour na les 29. Donc to beta pe c'était nango pour na ba ba somba pour que là tango les 29 et ça waouh quoi. Et ça on peut bien mais le coup là na spectacle peut être obligé de tenir parce que mon tout soit yo kanga photo par exemple là kanga photo na mupenda da Costa peut-être on en a besoin robe boye. Oui on a raison. Et ça la moi pas si to sangisa mi balé. To peut ça un ticket na billet. Parce que mupenda da Costa c'est quelque chose maman. Il faut que Luka Komona mupenda da Costa. Il faut que Luka Komona libumupla. Ya Papa Serge. Il faut que Luka Komona soutient à Marina et sa Victoria Secret. Na sombi on a passé. Na kende na mol na psa dealer na koti na kangi motema na bina somba soutien wana. Donc
bokende kotalelanga soutien wana esimbi ou bien esimbi restriction mame batienga kuna na rouge. La famille beau tapoter, famille d'anga mala bé là-bas. Tapoter. La sagesse tapoter. Jita, si tu peux passer en 2 minutes à B, la famille beau tout bas. La sagesse tapoter. Tom et Jerry tapoter, sinon pas te bloquer bino. Londrine, maman Londrine, tu peux balater tapoter. Gina moi ça libala tapoter. Rosni, au chief au ta mère tapoter. Code tapoter. Nadège Azawa. Spectacle Mouchouni na yebio tapoter. Mama Gode tapoter. Paola tapoter. Emel tapoter. Falon Faye tapoter. Yvette Mukongolo tapoter na yebio. Belvé Kitoko tapoter. Bijou Konga tapoter. Mama Gerta. Mama Gerta tapoter. Promise Azawa, promise tapoter. Promise Misapino on est ko tapoter te tapoter. Po tapoter, BKN business tapoter. Quand on a bateau bazar besoin live tapoter, François tapoter. Bateau bazo ça tout live o ekatana po to seba on est chinino. Ba ninga maramba Belgique. Sika komba Belgique tanga maripesa ba maladi partout. Na the king toujours mon ata motazo tapoter te kasi zo bima. Bo tapoter s'il vous plaît. Maman Emel batali kolo ba koko tapoter te bébé bisaka live. Maman Emel s'il te plaît maman tapoter. Arrête. Sagesse, la sagesse. Tapoter les amis, tapoter les lives, tapoter. Partager aussi. Batoupe Moussou Baya Okota, Baya Toyemba. To savourer Belvi Kanzi, to pesa la sagesse, avant qu'il y ait l'événement. La sagesse, c'est une demande au matin, on a s'agit d'année au coma mounene et tout autre amitié. Ndenge pas quoi ba modérateur, la sagesse mata. La sagesse, c'est une demande au matin. C'est un homme donc, Belvi Kanzi, Belvi ma copine, ma très chère copine. Dès non c'est le promotion de tout aux États-Unis, tu as des robes. Maman. Zita, kobanga na yote ya caméra salite. Famille bota TikTok ba rotongolo pe des robes na liputa bien. Nalina ya Belvie a rotongela na super bino mo rotongela na njulukable. Sagesse à Mati Zita. Zita sagesse à Mati. Nga ba robe ma puta. Famille Bota, Motema Epolita Kabela. Jita sagesse à Mati. Sagesse. Oui. Bonsoir, vous allez bien. Bonsoir. Sagesse bacha moto monene ndeni. Sagesse na ko monene. Arata mtumne afina ka na écran muntu wana. Ye moka koma monene. Ngamoko. Finara na écran na yo. Au moins moi carrément et ça libre ya quoi agrandir. Et ça la tête on a fait dans l'écran nga et memanga na D'accord, la sagesse. Paramètres on a des. Non, on a passé en live avec des invités. Non, voilà t'es. Tant au fin d'un écran na yo au moins voilà, oui, lumière. D'accord, la sagesse. La Jita, coucou. La sagesse, l'accent va modo. Maintenir et bébé. Ah non, je te suivais pas. C'est pourquoi on a bandé au monoté. Sikoyo. Maintenir et bébé. Ajouter un modérateur. Oui, ajouter. Tiens un peu modo. Et bébé parle. Et bébé yo. Dans la sagesse na bébé. On a ajouté hein. Oui, mais il faut que tu aies un paramètre, ok, na gérer ou activer l'option nyonso. Pour que c'est activer nyonso, na remettre ça batou, na nyonso. Na bloquer.
Ngape na komi. Zela. Y'a na komi modérateur. Oh, Tom et Jerry. Tom et Jerry, sagesse na ebe bakaka. Mais non, mon sagesse. Mais ngala ni pe na komi modérateur. Sagesse comité. Zela non. Là na komela okuku. Zela. Ajoute. Sagesse yé. Confirmé. Na confirmé et beba. Ce qu'on a commis. Ebe comment non? Ouais, puis c'est là. Ouais, ebe ba komi. Ebe ba komi déjà. Ajoute. Non, t'es. Sagesse yé wana. Sagesse pour commis. Maintenant ici il était faut que tu na paramètres. OK, côté va comment gérer les modérateurs au côté au tenir son affaire au fait. Ngala on a paramètres en hauteur. On est dans la carte live non. C'est bon. Nani de la paramètres. Mais elle a sa live sa live la beauté famille Bota. Nani on la sangai. Maman c'est bon. Irène otoso mi billet. Bosomeli bande ko ba billet. Bosomba ba billet le 29. Et bien ba kitanga. Mais na koki tsote na batinga nyote. Na kitane Jerry. Ça déjà. Les 29 ça va Inda les 29 ça va noircir. Ça va noircir mauvais les 29. Ça noircir mauvais. Comment le français? Toulou et Koma. Comment le français? Ça va noircir. Non, il y a vu ça yo. Maman blessing et aussi bien. Dans un États-Unis. Dans un musala bébé aussi. Dans les États-Unis, dans un cash app, dans un zel. You send me money. Olina bimisa anglais na ngati sawa. Maman tokuta na dimanche na église. Ah, t'es maman biso na dimanche l'église t'es. Ko ça me l'église encore. Yes, maman. Oh. Il y a ça belagani en ligne. Tokuta dimanche. Il y a ça belagani en ligne. Hésite à ça belaka. Mais en ligne, il y a comme à l'église, mon corps. En ligne, quand il va s'embêter à l'église. Bah, jour à semaine, mais dimanche, je pars à l'église. Mais maman blessée. Nalingi, nalbana iloko moko, si na remaka, soki famille bota boko sala live. Bokoloba kaka publicité ya belle-fille, bokoloba ba film na ezoleka, bokoloba esili. Mais jamais na tikala koyoka ta mukolo moko te famille bota et chrétien abdeni bakuluna. Ata mukolo moko te. Na soki bakuluna bazana ba live na bango. Okomuna kaka famille maboma, mais jamais donc chaque jour. Dans la vie, il y a famille bota. Maman terrible. Jamais. Maman terrible. Kolobana nité. Tala maman blessée. Maman blessée tala kajita. Oui, naza artiste. Oui. D'accord, Jita to finga te yoka ka réponse. Maman blessing. Maman blessing. Naka na réponse na yo. Tala degra bota Jita. Tala degra biloka la china njoto na ye. Tala degra maela Jita. A famille bota no. Do réponse to ngwana. Na chikela bango bala ta Sylvie. Oh nana Sylvie na munene. Nana perdu. Ya Jita kutu ye moko kutu moteki munene. Mais yango na lobi no tala kaka. Akolata ba Jita zali. Moya atika. Na ko teka do na atika bilamba, atika biloko na ye, atika. Mais na boya atika na live. Na atika biloko. Mais na boya oteka na live. Bandana ye États-Unis. Maybe fiche de paye te non na salate. Non na banjo def sa mnderete. Na za ngamo patron.
Mais na ba life na biso jamais bokoka ke famille bakuluna jamais botangaka bakombo na bango. Omoni biso famille bota. Pas que ça ferme. On est famille bota. Biso toza ba intellectuel, toza na bana mo toza respect. Toyebi nde ba maka batu ba respect wana te. Ya omo tosala na promotion ba film na biso. Na solo ko wapenda bozala raison parce que nalandaka live de chaque ce bokoti ba live nazanga kango te loba na mataka ndete nazanga kango te mais jamais bokolo ba eloko moko ezaka ka promotion film mais et d'accord ça pensa a jouer place ça pensa kanda moko d'accord ça pensa bominga le 29 mars vous prenez d'accord mon combat papa que d'accord na libumu play papa Serge d'accord ça rien dans le système ça na mune na Sylvie na mune na Sylvie boya côté libala d'accord ça pendant la salle comportement wana qui démarche ça la kibiso bota démarche d'accord ça ndoki asa yo nanko pardon d'accord ça bandeko bosomba babillet au raté BBL ya ici bosanga yo nani bolala bolamuka ici peshanga koma miyoto alongwa abuchu au raté ka bo kokanga photo na ici oyebi naebisa bino ba artiste comédienne nyonso tout ya basi na Congo wana mutu azalaka na plaisir aboyaka te ata sakotaki na kati ya voiture aokita so seka pardon star photo ici peshanga aboyelaka bato te yango wana aboya photo motie wana eza vrai Ursule Peshanga aboyaka te donc oyo kokanga photo na ona Ursule Peshanga asala video na oyo ya joyeux anniversaire obombaka déjà okutana na dina na la douce de longue jambe asala vidéo na anniversaire asala déjà vidéo na oyo ya joyeux anniversaire toza na début ya année donc anniversaire no eza ekokale otie oposte vidéo na yo okutana mupenda da Costa asalelo omona libuya papa Serge alongoli BBL abwakise me en retard okutana papa Serge mama biso nde toza bamakuluta arieta c'est notre combat soka basalika toye na eta te c'est notre star notre futur du discone. Donc ndenge zawana batu boza na raison ya kokende kosepela ya kolembisa matama ba acteur okuta un peu na mama top pe mama top omona pe na mama top esani omona pe la millionnaire mama top po alata roba idée nini mama top Musale Salima, pas de distraction, distraction surtout, il y a tout ça à la tête. Tout ça, la promotion, tout ça, dans le mois de mars déjà, le 13 mars, Jerry Cobetos sort bien le 13 mars, Jerry Cobetos, tout ça, on a déjà. Alors, c'est ça déjà. Oh, là, ça dit plein d'émissions, on a dit qu'il y a eu soit moto chaud, il y a rien à oublier. Ça va quoi? Ça va Moustala, boulot. Hey yeah! Depuis année bande oningisi nzoto te tala occasion yango yo olata obima osepela na temple ya artiste ya grande renommée oyo yebana ezali showbiz yaka ko vivre pe ko fêter
c'est ton ya Belleville TV. Oh yezali cadeau signé Bellard Production. Andimi à offrir bino spectacle riche en couleurs le 29 mars Oyo avec ba one man show. Oyo ba komema bino na niveau bolingaka. Bon retrouver ambiance, bon retrouver bon humeur. Oyo nanu bozwa quitté depuis début année. Avec ba one man show lokola décor ilonga Gladys Aïda, Maman Kalunga, Maman Moseka, Marie-Jeanne Bololé, Gesho Engange, sans oublier Yemoko Belleville Kandi, Akozalawana, Pona Kosepelisa bino. Yo muto tuninga droit d'entrée, et Zali na $10 ya pamba, $30 pona ba place VIP, gagner temps, yo muto lingo habillé, benga na ba numéro Oyo, Okozala Mobimba. Yo muto yebenanu, Carrefour Pétomple ya bastar ya RDCT o ezali Showbiz ezali na croisement ya ba avenue Colonel Munjiba na boulevard du 30 juin yaka awa o sepela o vivre ambiance oyo na notikali ko vivre te le 29 mars oyo na Showbiz nga na zanga te. Keyo oui na éviter vidéo oyo ernime ko koma e komela bino ezali Mama Joséphine Mama Zozo na yebibino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso yango eza nini ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ba maladie telle que diabète, tension, AVC, prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso, solution yango yo, na yeli yo solution, ya ba produit na biso, ya naturel, ba produit oyo ezali ba complément alimentaire, ba produit oyo ezali 100% naturel, ba produit na biso ya Occident. Ndeko na nga na ili yo ba produit oyo eza juste biloka kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde déjà eza pollué. Eza pollué à partir ya biloko oyo tozo lia. Biloko tozo lia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko tozo lia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko tozolia bazo tia yango ba poison, biloko tozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango wana compagnie ya Aloe Vera Products bakanisi li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non, tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu. Yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé. Atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso Aloe Vera Gel. Produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te. Yo oza na problème ya insomnie, olala kate produit oyo eza somnifère. Ezo pesa yo pongi. Yo oyo za na nzoto makasi te, produit oyo eza tonique. Eza wana po pesa yo nzoto makasi. Yo oyo za na ba toxine na nzoto na yo, produit oyo eza détoxifiant, eza ko détoxifier nzoto na yo, eza ko purifier makila na yo, eza ko sukula ba veine na yo. Produit oyo ezana ba bienfait ebele, produit oyo ko soigner pour l'estomac, produit oyo ko soigner pour la constipation, produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso. Yango wana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo. Santé ezana prité, santé ezana prité. Yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo, olingi mobali na yo, olingi bana na yo te okoko sanga produit oyo te. Yango na yo ko présenter yo produit ya Aloe Vera Gel. Yango soko lingi kozwa yango lolenge nini? Contactez Mama Joséphine na plus 44 79 853 90 849. Na balieli susu plus 44 79 853 90 849. Tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te Aloe Vera Gel. Oh la mignonne, botika la bébé. Oh la
basala miniono bongoli yango 0 lobe ezalaki na 10 oyo bongoli yango na 1 yango ozopesa posa kozongisanga bebe na mbuma basala bashose kaka mpona bavoiture te